mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo olingo ya katomonana ata ona ngoga suka ya niye oluka te okomangamba Nicola balina ngaina ya ole mamonga masimo maseneki e maraka kakelini na yo enada ozaliwa. Voilà, vous fidèles internautes que nous suivez de partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre de partout aux États-Unis, à Londres. Les lots awa tambo on a déjà photo obo comprendre tous un studio. Studio il y a photo mais studio il y a enregistrement awa ba enregistraka ba son ba sala marambo bébé bon attends qu'est-ce qui se passe ici na multi studio il y a Rodrigue Moké vraiment il y a des managers Assimi Masolo toujours côté tout de suite toyoka ebanele masolo prière toyoka tariban toyoka na studio toromona qu'est-ce qui se passe en réalité musala bangozanini et puis ngana binoto se retrouver juste après. Merci beaucoup à toi Dimitri Bongania et Zalaka na caméra et à toi la caméra woman la plus suspecte Tabita Maestro. Merci beaucoup à toi Patricia Beledou Zalaka wana tokotako à suivre Dimitri Bongania. Sans plus tarder, nous appelons notre serviteur de Dieu qui peut s'approcher afin d'ouvrir la cérémonie par une prière. Shalom. Shalom. Assalamu alaikum. Bonsoir. Oboto. Amen. Je crois que Papa Outiboloba, avant toute chose, ce c'est le Sambo. Pour le Sambo, il y a une fondation, fondement, il y a un Makambonyos. Toujours bon de là, pour na kofungola, où il y a une manifestation, programme, où il y a un nene, où il y a une bosonabiso. Seigneur, notre Dieu, te remercier yo, et te pécher merci. Nathan oyo pesibiso na makambo to zelaki réalité ya likambo ngwende yango ouverture ya manifestation o na maboko na yo yondo lobi o nyonso abandaka na ngai na makambo nyonso azala ngo bosenga eko réussir. Père éternel olobi confiez-vous à l'éternel et vous serez affermis. Pour soulever le lobby à ses serviteurs aussi pérécite aux anakati et tout lobby. Amen. Nous remercions les bons dieux d'avoir permis à ce que cet événement soit possible et vous remercions tous d'avoir réussi de votre présence du dit événement malgré la pluie qui n'a cessé de pleuvoir. Ce soir, nous avons le grand plaisir de vous recevoir à ces cocktails d'inauguration ou d'ouverture de notre entreprise qui est appelée le studio MS, dont vous avez grandement contribué d'une manière ou d'une autre par vos conseils et suggestions qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs. Ce studio est situé sur l'avenue Mungumungu numéro 22, dans le quartier Lingwala, dans la commune de Bandalunga, et aura comme mission ou encore tâche d'enregistrer tous vos sons, vos albums, ainsi qu'à la location des instruments de musique et audiovisuel. Le studio est dirigé par le GM, encore le général manager, Rodrigue Moké, et ses deux collaborateurs, Patrick Lufungulambako et Dati Dikambala, au poste respectif de coordinateur et secrétaire. Alors sans plus tarder, je vais devoir inviter le GM de se mettre debout, afin d'essayer un peu de nous expliquer en quelques mots, ou encore de brosser succinctement tout ce qui concerne notre studio MS. Sous vos applaudissements, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. La remercie binonyo sur la ligne boyina pokwatelo. Makambo oyo tango tobandaki yango. Ayeba kiteke ekokutana awa kuna biso. Vraiment grand merci malgré mbula ndenge beti depuis tongo mais quand même tiki ba occupation na bino na moni presse ça awa vraiment nzambe apambola bino.
ce que je peux dire encore, Eza pour expliquer vision et multi-studio. Pourquoi les lots de multi-studio? Multi-studio, Eza maison, il y a production, Eza maison, toujours couvrir par événement et c'est pourquoi tu as bénéficié de la presse pour penser à donc, toujours couvrir, comme le Kondo a dit, toujours couvrir location d'instruments, toujours couvrir, toujours le CP, la caméra, donc, au lieu que ça la batterie, au lieu qu'on enregistrer son ya bien, au lieu que tu aies une photo, quand même, tout le monde photo, tu es dans le Kinshasa. Donc, il y a un programme, il y a un matériel professionnel où il faut servir quand même. Kinshasa sont ezala bien. Au lieu que tous un visa, on peut venir ici au multi-studio. Donc, tout ça, les lieux, musala, oyo, et qu'on s'épélissa et qu'on s'épélissa pe mon ati. On a évité vision et multi-studio ya mwana. Tous autres qui pétaient, ils ont couvrir les musiciens chrétiens. Non, ils ont studio d'enregistrement, ils ont ouvert pour Moutounions. Moutounions alingi kosala msala na ya musique, alingi koya komona biso pour la production, il peut venir. Alors à kosolo na administration, bakoyoka na bien pour tout la ndenge nini msala ekutamba. Tozo couvrir vraiment ba événement nyonso. Toza awa, toza ba frère na bino, toza bana na bino, toza ba ya na bino, toza ba leki na bino. Bo se sentir à l'aise koya komona biso pona ba production na bino. Iloko na koloba yango wana Zambe apambola bino et merci beaucoup. Général, s'il te plaît, nous vous invitons encore une fois de plus here we go. Betata maboko beta. Tous les matériels possibles, les matériaux qui vont répondre à tous vos besoins. Là, nous allons essayer, nous allons ouvrir l'ordinateur pour que Moutounions soit à mon Olimbisa, moi lingala français, anglais et que Kotapo, moi minokebele, tout le monde a comprendre. Yes, quickly. Yeah, vu qu'on a tout d'avoir. Yemoko GM, Azap ingénieur de son, il a passé dans l'ouverture, il y avait l'instrument. Donc on a tout. Tout ça, on a un instrument, bango babeta kaba saxophone, tout ça, on a trompette, nous avons des guitares. Donc tout ça couvrir l'événement tout. Moi tout là que ça va pareil, nous pensons que ça impossible parce que tout ça, nous avons un dépôt, des colos, la KTP, mais awa, pour ça instrument, tout ça là électrique, ceux qui ont gagné que beta drum électrique, tout ça, on a drum électrique, makambo tout est connecté. Moi, tout ma tapé ça, le collègue, vous allez tenir la cabine au moins dépôt là où il y a. Attends-moi d'abord. Si c'est ça, du ban là, si c'est ça, la location déjà, bah, tu sais, on doit faire. Donc, on a beaucoup de place pour tout le monde. Tout ça, on a mixé, moi, il dit que nous, c'est pour que awa, et ça, parce que chambre est remplie. Alors, tu dispatches avec tes tableaux de l'année. Donc, il y a ça place, parce que tu as des processus. J'ai dit que tu m'as. Donc, rien tout. Tu l'as été.
fait c'est ça. Ata soki courant ezate, toza na groupe oyo ezosala msala. Toza na ba condition moko eza bien. Toza na ba split donc moi mtu transpirer ezate awa libande kozala na bureau secrétariat donc koya moi cafétéria kozala moi ti moi secret ekozala tozo offrir na ba client na biso. Ba onyoso bakoya bakosala biso confiance. Toza wana vraiment pour na kosepelisa bango. Grand merci. Papa Rodrigue Bonnet. Ça va maman. Voilà, tu es à une inauguration, il y a studio EMS, mis à part artiste musicien, chrétien, hein, au seul studio, idée au seul studio, on est où t'as qui wapi? Parce que vous avez qui n'a Londres pour aucun salon peut qu'on a oui bien cause à mon amboka. Pourquoi pour nikaka aux on a amboka no salon? Non, quand même, n'a pas au studio m'sous Zali, donc amboka m'sous studio Zali, mais na sala qui show à Kinshasa parce que Kinshasa est amboka nanga. Eza mboka na moyena banana ni kosala ba projet na mboka libanda eza bien te malamu nazonga na mboka nanga po omuli na mboko depuis na yaki na sina omeli naza à l'aise donc naza très à l'aise parce que je suis dans mon pays donc choix eza likambo ya choix te eza mboka nanga na yeko investir na mboka nanga à part na Kinshasa awana RDC to mona ngosusu wapi bon nazo programmer année prochaine na kokitisango na Goma ou bien Bukavu nazo zwa na no contact na batu. Si Dieu le veut, ceux qui n'ont pas poto, na kosala effort, na qui ne kofongola msu na Bukavu parce que batu ya Bukavu tango bazo na ba photo na Facebook, bazo komelanga, bazo déclarer, voilà. Voilà. À part RDC za mboka nini? Bon, Irlande tous en studio, Afrique du Sud ils en na construction donc Afrique du Sud, Irlande na awa. Afrique du Sud, wana na Irlande et tout ceux qui contacter pour bailler na studio MS Baby peut-être adresse na Irlande adresse zanini na Afrique du Sud et puis à wapi na Kinshasa. Bon Afrique du Sud tous en Durban, bon numéro de téléphone il faut nata la carte de visite yakuna mais malheureusement na ngote mais ceux qui m'to komelinga na Facebook na page na biso na kopesa ba détails nyonso vraiment. Et pourquoi préférer ka Bandal? Ah Bandal o eza grand eza commune moko ya monene ba musicien belé ceux qui tali histoire ya musique ya Kinshasa banana Bandal donc Bandal moyen mtu aboyango ezate yango na moni katoya na Bandal poto ya kaka ko sala msala. Voilà, adresse na biso ana Bandal eza nungu combien? Toza na Mungu avenue Mungu numéro 22 référence batubeli ba otuna ezaka na Flat Hotel Aurélie. Donc ceux qui mtu akomika na Aurélie oza déjà à 1 minute. Donc en diagonale kaka oza déjà na Mungu 22. Voilà, contact eza nini kasi? Ba contact na biso ba carte na biso ya visite yango oyo toza na numéro mo eza des numéros. Numéro moko eza ya plus 243 89 24 97 836. Na ozongela numéro plus 243 89 24 97 836. Numéro mususu eza plus 243 89 94 15 214. Numéro ya WhatsApp eza numéro nanga ya Irlande eza plus 353 89 96 20 946. MS Elakiseni. Multi Studio. Multi Studio, hein? Merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire qu'il t'a mal à Yambio en tant qu'artiste comédien, mais en tant que secrétaire, il y a MS Studio. Alors, Multi Studio, il y a biso. Idéologie en automoni, il y a studio, oui, d'enregistrement, mais inauguration le 17 février 2018. Mais tout le monde présence, il y a artiste ou invité artiste musicien, chrétien, pour l'année. C'est dû à quoi? D'abord, on a chargé en marketing et puis le long bout les bandits au bêta banatongo ti presque 16 heures. On y est bien sur une boule les bêtis na kisasa, on y est bien d'engezalak. Donc voilà un peu. Mais et comme des années qui m'accannent ici à Kosala, tu vas gagner chouette. Mais bino bozali, batu baromona. Bon panza sango bako yana bango nakisasa ba musicien comme tal surtout avantage bazana ngwa 8 heures du temps na moyen batie wana mais bitume banozala c'est une façon de parler pour un début hein. Quand un début vous avez flow ya batu 20 30 10 personnes ben il y a pas moyen na bango est-ce que vous respectez vraiment 8 heures wana tout ça la franc hein bon le baka parce que c'est un début non il y a une organisation aux ala donc sur le côté déjà 8 heures na yo sili oko baksati
on comprend ko baxate donc c'est là moninga mususu aya voilà donc ce que moninga ça là 16h mais fouteli avant de façon que ce que mutuaye bah c'est que non hier à 16h chose on a patience au patienté on comprend c'est ça donc c'est des organisations on me dit ba bis mo minene ba tiao ba batel makana mona mulongo ko so ne zakana ngote. Donc, tu as organisation de makasi, makamyo sur les kakitoko. Tata moka teka ba 25 sacs à l'osso. Baninga batie l'osso na bango 800 francs. Ya tsaneka 700. Mais na 700 na yazo teka koleka bata ba 800 pourquoi? Batu omoni yebika kini. 100 francs na ko ba yango chimbuki. Mais dès que ba qualité, ouais, chez 800 francs, vous savez que qualité nous est bien. Ya boyi bénéfice ebele. Atene bénéfice amuke mais azo teke belé mbala moko. Ya ba système. Bon teke lo moko. Mais attendez bon. Si on a 800 nous a bénéfice exemple il y a 1000 francs exemple. Bon, natcha nga 700 nous a bénéfice il y a 700 sikoyo mais azo teka ba saki belé na journée. Voilà. Je ne sais pas contact nayo et puis un mot à dire peut-être na patron et loko yemoko et puis na artiste nyo surtout au Bolanda. Non, artiste na ebsibino nazolo banaba ba artiste nyonso oyo aza na talent na ye oyo aza na besoin ya ba inspiration na ye na place ye bimaka na ba wese ebimaka na ba kikoso ebimaka ye no futi na yo ovano na studio ovano na studio 8h na yo o l'excellent na studio ba inspiration ya rasu makasi okosi ma guitare na yo ozo meka boye parce que biloko ne mankaka biso et mankaka biso mais ba artiste professionnel na epi pe ba misu bazala ngo azala mo radio na moko boye soki inspiration ye ayembe tikale parce que ebungaka ngoko cancelo moko boye bungi donc vaut mieux au gardango quelque part au gardango soki yango moni ba artiste baza ba studio na bandako ba studio na bango ya qualité te ya kobimisa nzemo mais bazo créer biloko bien parce que ça la studio na ndako akobeta neti kofelo midaza nzemo na lingaka mingi yemoka lobaka alobaka bi bat bazo zelanga na yemba mina yembi te na tigeli bana ba yemba mais kofi abeti kita bisiko tala kita kofi abeta nga sala nga bien tilelo ataka lo moko na beta den yemoka mati na yebi kala beta kango azana plaisir parce que les mso za studio na parler mais aweza tango azaki na poto ayaki tu atambolaki na ba studio aotala bi awa bazangi mwindo yaye na mwinda awa bazangi eloko yaye nango donc ye asangisi biloko nyonso ezanga na ba studio na Congo awa ye atiango. Parce que ceux qui mutu mo boye azana moyen mingi te mais azana musicien azana moyen mo mukie ayo senga 4 heures du temps ayo senga 3 heures du temps est-ce que studio est que quoi accorder ou bien bozaka kawana na montant na 8 heures bon on est comme ce qu'on dit comme une négociation ye peut faire ba musala parce que moni studio ya makamebele koloba boye na makambo ko yembe ko makamebele biso toto yemba nze moko ya tokanisa ba wei na ba ndeko na so bakufa nga na zwa pa na vocal na nga na lobaki nga na lobika nga bi bon batu baleli nga habité liweza naturel type wana ingénieur na pisa nga bodadi yemango na yebi ke liweza naturel na yemango bongo donc nga na lobi mais ye tselinga moi niens comme biku ba voilà biso ya net madilu boy on resepela tendengene. Merci beaucoup Pessi contact 00243 89 91 92 333 nga nazara na bureau te fo ba yambelanga te ngai moko na yambaka téléphone nanga Dadidi Kambala tapis rouge tu sais qui tomina mais c'est bio na nga na problème mutu te soza problème na ngai benga ngai to solo la toute sa carte na table to négocier ce qui m'a beza na yebi ko senga pardon na lingana ba problème na batute ndenge lo baka adresse à motomètre vient ngai ya kuma pap mbala mereve ba fa nanga nyonso teza muke na yebi mbala sima bozwaka ndenge zala kaka. Merci. Surtout que to yambo juste après awa. Oui, mercredi na on répétition boya na rebongisa pena donc batu bazo sala batu ba plaisir na ba fruit d'ici di banda
ntuso kitomela na bino yeyo surtout que Marius Nkoya tsenga se mutu kana mai présent bomisinga lisusu na yeke ba kota kinganga mais trop tard. Merci beaucoup, c'était la Dadi Kitambala, artiste comédienne, les lots MBA en tant que commercial à Wana MS Studio. En tout cas, merci beaucoup à toi Benina de l'International. Dimitri Bongania était là à la caméra et merci beaucoup à toi, Tabitha, le maestro, mon amour Mouké, notre caméra woman. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bon retour à toi, mon coordonnateur Nef Lumiangala surtout. Tomonio Nakini Saling, un vrai plaisir. En tout cas, bon retour à toi. Patricia Beledou, je vous retrouve très bientôt à suivre. Ya molimo teme ya nzoto bebe kala yemi boye na nsembu alobi bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya ekolimwaka na mopepe oh nzamba pambola Rodrigue Kimoke Betela studio multimédia maboko merci na bande konyo sondenge tokutani pona koya ko soutenir musala kitoko ba memeli biso na ba qualité à bien studio multimédia et sika biso tokobana kokotisa baloyembo mais tika tokene malembe soki ezalaki munene batelaka mais yanga pepe kala kota mabele te po babengi éléphant d'Afrique yazalaki munene makasi liwe banga munene na yete soki ezalaki pembe batelaka nazolela mpo na Jeannette Bombole Fanny Ada Bombole bozotikanga boye mpo na nini atako tozwaka te ekokutana na Jeannette Bombole te me ya ye kitoko na ye na musike bana ekolekela ngai nakanisaki liwe kobanga ye nakanisaki mungongo ebatelaka batu ya Marie Misambo nakanisi yo lisusu lelo na studio multimédia nazolela na motema soki ezalaki elambe batelaka me yanga fumu balingaka kota mabele te aya lisusu kobetela nga nzembo ya nzinzi Kester bongisa mwasi na yo nzinzi ntango nazalaki likombe Kester azalaki mayele mingi ake koyemba boye mobali ya likombe mabe mobali ya likombe mabe soki mpe pasi na butu kaka na mimi butu wana nazwa fièvre ya makasi na raisonne mama na bana trouble moko akoti na mimiti oyo na mboka oyo nakopapola nango mpenza bato bie surtout na église nakobeta bato lolingi wana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital boni boyeko oya koyoka te nga na mpe tokoyokana te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te nazoloba te tongo midi mpe pokwa bosana nga lingo bosana libela mama abota yo awa eza studio multimédia eloko esangisi biso na poko aya yango yo tika nayebisa yo soki obeta baalbum esimba te awa na studio multimédia ezosimba soki multi studio oshakanga bongo ko papa komitungisama te mpo na kisi on a bête de musique ya simba katenga moko na zawa na zopesa pe mwaki na zopesa Yesu te pomino so muta lobika akisi bozo mona kaisa ba kisi ya mokili biloko bongo esa kitoko te amen nzamba promo la Rodrigue Kimoke ya bonye zalate ekomeli biso awa babale nyonso na mystiko na bana kolobela bongo na lobelaka nyonso bino bolula ba mariage bolula mabala tokende na salle de fête tokende na commune multi studio yangoyo ebongiseli biso ba caméra kitoko to filmer to yomona image ya qualité bongo ba balula kokufela chaque année bolingi kaka liwana kati ya famille tokoya tosama aboniko tala osekate yaya mwana ko kata bilamba na bimisi bitumba ya makasi pe bokamwe motei tika mutumisi ezala bokufeli mwana lichombe awa toko filmer toko kanga photo na linga pe photo certain etelemi ngapela etelemi
Ah, fallait beaucoup. Mais ici, bah, check. Mon toi, bon, rebelle. Patrick de Panama Boyimbo, papa na China. Olobaki albo mingengi sanga yezo bimakalate. Mais na studio wana na moni bazo sala retard. Oya nga yango yaka to sili album. Ngape na chata mwa deuxième fois et ça la paix qui to ko libota na nzambe ba sepela. Na chaka ba vocal partout. Oh, je dis de nia sa bengi singa te na ko cha vocal. Oh, asape mutu. Merci. Na moni kulutu na ngai. Ah, dikambalo yo dadi ngwaza wapi? Tata pambola yo. Azanga katene eglise. Asota mona na kobanga nzambe koleka na ngai. Ah, osocha te me pona ni. Dikambale na kosi? Ya dadi. Na kosi? Asa kulutu na ngai. Boso lukaboka bolanga na ye pona nini? Rodrigue Moke. Ah! Kozala na souci musique et ça bien. Yé mon copain Rodrigue Moke bozomona moyembi na nkolo. Neti ba Jésus de Niasi me ye ya nkolo. Si. Wana Jésus de Niasi ya mokili. A wuti pe ko yembe la biso. Tu es Dieu. Album kitoko bimi tozo se la pe ba clip nango. Mais alobite. Esuka kaka na ko yemba te. Atali mboka na ye Congo. Oye sa mboka na ye. Te. Yoni mona ksaeni. Alobite. Ba matériel la kitoko pe fo ya ekita na mboka na ye. Ne abongisi biso studio kitoko. Awa na bandal na solo banyoso. Tangu na kosilisa bongisa deja ko ya mokio chaki na poche. Poto pambola musala oyo. Amen. Eza musala munene. Ezo sema pe contribution na yo. Awa na bandali mola. Oyo nini? Chibangu? Mola hein? Non. Mola. Non mena foot na. Lingwala, quartier Lingwala. Non mena quartier Lingwala. Awa na bandali mola. Aveni mungu. Papa, soko na likamu yapo ebisanga na lito na ko niko likofo kwe ya wapamba. Ozo compliqué na matière ya wepona ni. Deya papa. Aveni mungu. Aveni mungu numéro 22. Ah, frère, non Simon nzoto. Ko ngi la semaine où tu es venu. Non niko likofo ba fanyo ba regretter. Non beto makasi. Yo ni la sama banda. De non tu ni la sama banda. Non si on a mis sur bateau hein. Côté au bon manger. Boniko? Aveni mungu. Ah. Ino kwa nani na zoli ngati. Ese ngamono kukoloba mungu tena na pale football akisanga. Aveni mungu wana na solo ba pona bato pe basali banda. Bazwa po occasion. Ba studio ezaka kana mikili ya poto te awa pe e yeli biso déjà awa. Multi studio. Awa. Aveni mungu numéro 22. Soko ina molar na rompre molar otunya aveni mungu. Eze sika ya kobunga te. Obunga pona nini? Bino ba ebolula kobunga numéro ya téléphone yezo papa yako filmer. Owo bunga na nini? Benga na numéro. Rodrigue Moke akoyamba yo soki pe yeto komona mutu moko akozala wana koyamba yo. Keba na ba bip. Ba message a buzoba. Otindele message te benga mbala moko. Apela ngo pese kita. Boni bweko. Awa ngape na zana problème a choix. Mokilo eza na makambo ebele hein. Pona kosukisa la nanga bien. Ngamoko na za awa. Ba nyoso bazokota studio nazo pambola. Amen. Ya soko beta musique simba te. Awa na multi studio zo simba. Amen. Nazo na banazo chama ina munokote. Ko yape na loyenge awa te. Koyana loyenge te. Poso koyana loyengo ko mona ngani na kata ka forme. Na ko kata forme wa to ko balu kana mabela abo kamo. Loyenge te. Tozo pona pe musique te. Bino ba bolula décalé. Oh.
Tobina décalé te pour nani. Ah ou abe décalé ko beka. Musique. Décalé chaka trouble ça quand on est en coloté mais pour la multi si tu te permettre. Et beta. Yo évité décalé peut ça pour ça diamba. Décalé peut ça pour ça whisky. Et peut ça pour ça geno bazo benga gege. Yé pas tu trouble makasi na Congo gege hein. Nicolas Ben Amoni a publié photo moko a commis en dessin la film na sexy. La ndama papa. Ngani na landela kama kamba bonzambe bino boye bite. Tanali kambazo le kanamboka. Ba collègue na ba commis na buso ba makasi. Likolo bimisa yaya. Mboko yo tozo kende wapi? Mboko yo tozo kende wapi? Yaya kaka ninga to yaka na kati ya église assemblée li papa moko. Kosambele na zo sambela ye miniti akotanye loko moke bimi na nzoto poup mitu kwa ya bakechi e bimi mutu na nzoto dangu mutu kwa wane bimi mutu na nzoto e komi ya kowela dadi ya lobinga fona so mutu kwa oyo mutu pe babimi saki ya mwana nzoto lobi milimi mabe komi ko bima batu ya Valeri boite ngape na koswa kaka yango yaya e benda trouble ya makasi na mboka boni boleko likola bimisa minita kotanga yaya bato babimisa kabiloko basena mayele e bimi pe balati sa chasse kitoko yasika na nzoto mutu ka yasika kechi ko basumi nga kechi yaya discussion kote nani kuna yo na kokitisa mikro na kwa kokitisa mbanga na se yo sakana nai Église na yo. Et c'est Christ na ngata una banda mo salati. Multi studio. Ah oui. Rodrigue Moke tata pambola yo. Na moni pe ba musicien a. Na moni pe drummer. Oya biso pe mwana walo pasa kuna na kati. Ba moni yo sabaza ba oya ngai. Na ndangai tika makelele. Tika makelele. Tika makelele. Tata pambola yo. Bazaba no tozo formé na bonsambe. Ya kena ki kote na poto likola ki teti ba boya tate. Mais nazo pekisa. Tata ko sunga biso. Amen. Ya mutu ke benda trouble. Ba comité na commune. Ba comité na commune la nanga bien. Tamu ba comité na commune eloko nini ekamusa kingai. Nzoke sana tata moko pe kota kingabo ye pa bumisaki ya mutu ka kechi. Mutu ka oba bimisaki na nzoto na numéro matricule loko esoka musangai. Kaka numéro tata wana bungisaki yango pe kaka na numéro bimi mutu na nzoto. Yaya batali kaka boye na ba CV na prophète. Na oba bimisaki na mutu kwa na makala. Kono mutu ka si mutu ka na malemba sali nini akei. Biloko bongo esa kitoko te. Boni bweko. Et comme il y a un mot. T. Le basso qui n'a pas aimé. N'a pas aimé. Mon kilo est dans ma camouébélé. N'a qu'au qui s'aboye. Yangon de Melinga Ao. Yako bête à décaler. Musicien chrétien. Biso pe lelo to koma soki to bandi kote ya po sa pe kaka na yembela nzambe biso pe ba etomesa na kote ya studio yango to ya ko beta miziki pona lokumu nzambe Jésus de Nias fait gola studio yango yo album ya 33 chansons na yebi place o beta ki yango te multi studio yango yo oyo ba bimiseli biso awa biloko nyonso ba pareil nyonso. Oh, bino bo se pela kosela la musala ezaleo. Ndiama Makanda, les rois de la forêt. Igwe, oh, tala, multi studio ya moyo. Oh, ya babi misel biso. Jibe bien na papa chéri. Liné na mufube, machine à musique. Batuna kayango ba kombo ngwa yeba kangonde ngete. Na fana kana lola. Na yeba ba komo na bango te. Ngana za bango ya bino ya ba ignorance te. To yeba ka ba komo na bango to sala kanesa sambla. Misiki na bango pe to yoka. Soko sana tembe no bana yemba moko. Na yemba.
Yemba. Yambo ete na lembu na yemba. Mokilo eza compliqué makasi. Makambo ezo leka na mboka. Bino moyebo yeba. Église ya François Mutombo. Voici l'homme ezalaka na kale. Na kale melembe. Mais tellement mokili o ndenge eza na complication makasi. Nzoka biso pe ba pasteur tozo pesa pe ba musicien ba nzembo ba yemba biso. Atali loko l'église eza na kale melembe moya tika bongo ezaka kiko luka Koffi Olomide. Mon père m'a conduit ici à l'obin album Oyo. Yemba Kalembelembe. Ozo album à Sikate Kalembelembe. 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 Wana Mosanza Massé à Sebeli. Promotion. Bitu Mwanta. Na yesiko yokota ba chrétien. Studio Yangoyo. Peuple congolais ni oso muto kene lisusu libana mboka te. Oh mixage, oh nini bakoma ngope na yeba kati ko sungangako. Oh mastering, oh tweke, oh nini awa. Boba tsenanga bakombo. Nini lisusu. Montage vidéo, yaya biso moko awa na multi studio toza capable. Au côté studio yembi, to sale liyo ba clip, to montele yo, on suit yo moko ke ko banga promotion. Ngai pe na kotika yote maboko na mami ki prière ya makasi poup 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 album ici et Simba Bibiche boucle d'or Kingo Mwambe Ibanga wana Ibanga wana mwana na ngai ya molimo yazalaki na sese pas ya kester nazo sepela na dansi mwana mikolo azobi na pakola ye fwengi na sape mutu papa boniko na yoka banzembu te esengeli na yokango Rodrigue Moki akende liboso makambo nyonso ekende liboso ngana kamwa kalikambo mutu tango ye na likama malamu boye foto pambola ye totia ye maboko akende liboso yaya na place où nous avons sa transport ya avion yaya avion pesa na cher makasi 800 900 000 okende kuna ngako tuna ko sepela boy na place où somba billet ngape na Zambia mbongo wana billet pesa na sani nalia mbongo wana billet au côté studio awa pembe au petit musique ya bien na ba qualité ya bien na technologie ya sika na technologie ya world na technologie ya nyoso bozoluka awa na multi studio ezali Rodrigue Moke tata apambola yo malgré na zomo na présence na ete na sambela ka pona photo ya pamba yo Rodrigue Moke na zo yebisa yo Rodrigue yo keba félicitations pour la musala kito bravo oyeni biso multi studio tata apambola yo tozape na bandeko ebele baza na mikili ya poto me bakoki kosalela biso oyo osaleli biso te yo za moto ya liboso esengeli topambola yo Rodrigue napamboli yo te napamboli yo so tie teti na papolo napamboli yo napamboli yo nabi napamboli yo napamboli yo Lodi napamboli yo il est là. Bon frère, moi, Alingi, ça. Batongo nyoso na sambeli la kabaleka ngaka na kitoko. Ezalaka nini yango? Na église na ngaka nga moko mutelo ni mabe. Batu nyoso balekinga na kitoko. Yango makambo nyoso église na nyoso kende kitoko. Tata pambola bino. Amen. Bona mituna ngapi na kopesa numero ndenge bosi ya Rodrigue. Obenga ayi. Bayebisi nga pe mobali ya mandefu apembe bakomi musicien ye bazoyemba mpona mituna to mpe baquestion benga na plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 et 37 à 29 Dieu donné Mouya Dieu donné na Italie kuna na Milan tata pambola yo oyo mwana na ngai ya molimo oyo nani Ozzy boss Frank Ozzy Flat Hotel Ozzy extra large tata apambola yo na bandi to yo kan maboko mona
mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière ndenge ayembi yo Olingo ya tata monana ata orango basuka ya nuye oluka te okoma mama Nicola balina ngaina yo mole mama ngamo simo maseneki e mwana kaka kelini na yo enada ozali wanga kadoda Papin sur la